IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Nidité à papa, ezali bénédiction pour la maman. Nidité à maman, ezali bénédiction pour la papa. Ce n'est pas une bénédiction pour les enfants, c'est une malédiction. Nenge to monaki bana Noé. Tango ba monaki bolumbu ya papa na bango ememelaki bango malédiction. Nidité o nzamba zali kotalisa kati na ba congé, kati na ba balani. Cela veut dire na bonzoto boye. Nidité na bino ezali likambo ya soni te. Nidité dans le couple, yango pe ezali moko ya komema divorce na kati ya ba couple. Comment yo mwasi na mobali boza babalani, mais boyoka na kasoni. Bozoyoka na soni. Bozoko kakotala na te, boyeba na ndenge bozali. Parce que Bible lobi yango, ce n'est pas maman Noëlla, c'est la Bible qui dit l'homme et sa femme. L'homme et sa femme. Balobi que l'homme et sa fille. Balobi que l'homme et sa nièce. Balobi que l'homme et sa belle sœur. Mais balobi l'homme et sa femme étaient tous deux nus. Étaient tous des nus. Donc cela veut dire que papa, tu seras nu devant ta femme. Cela veut dire que maman, tu seras nu devant ton mari. Ce n'est pas devant tout le monde que toi tu seras nu. C'est devant ta femme et devant ton mari. L'homme et sa femme, femme et son mari étaient tous des nus. Lelo papa, nidité na yo. Et ça ka pona mwasi na yo ou bien ça pona batu nyonso. Voilà à cause d'infidélité. Lelo eza comme ma divorce. Lelo moi ça télémia lobi, je dois divorcer avec cet homme. Pourquoi? Il a couché avec ma soeur, il a couché avec ma bonne, il a couché avec tel. Il arrive des fois aussi, les hommes mariés couchent avec leur belle-mère. Et ça, abomination. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Shalom, bien-aimés, vous tous qui nous suivez de partout. C'est bel et bien votre émission Téléfemme que vous aimez tant. L'émission qui est présentée par votre humble servant de Dieu, Pasteur Noëlla Mungenga Chimanga. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Tolo Belango. Na poko na lelo na pesi mbote ndeko oza liboso etando ikena yo. Osota la émission Téléfemme. Tika nzambe apambola yo. Tolingaka bino mingi ndenge bino pe bolingaka biso lisusu. Toza mesengo ya kozala liboso ya etando ikena bino pona komemela bino un mot, une parole de la part de l'Éternel. Vraiment tozo pambola nzambe parce que il y a beaucoup de gens qui nous suivent, il y a beaucoup de gens qui veulent connaître par rapport il y a enseignement au tozali kopesa bino na nzela ya émission Téléfemme. Émission Téléfemme, Tolobakatango Nyonson, ezali émission ezali conçue pour la femme, pour le foyer, pour un homme. Donc, dans l'émission Téléfemme, nous voulons qu'une femme se découvre. Nous voulons qu'un foyer soit restauré et rétabli. Nous voulons qu'un papa accepte pourquoi Dieu l'avait créé homme. Donc, dans l'ensemble, l'émission Téléfemme, ezali émission oyo ezosunga mabota, ezosunga mwasi, ezosunga elenge mwasi, ezosunga papa, jeune garçon, vraiment pour na kozala na avenir moko meilleur elongo na nzambe. Na yango na kati émission Téléfemme, ezali émission oyo tozali kopesa toli, pe tozali komema liloba na nzambe, kolandisa oyo ezali volonté na nzambe. Na yebi mikolo nyonso toza kolobela sur un thème on azomona te ndenge nini na boko kabona na yango parce que il y a beaucoup des appels, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de gens qui m'appellent pour na koluka koyeba pourquoi et comment bakoki ko réagir, comment bakoki ko sala pour na likambo ya thème oyo tozali kolobela thème oyo biso nyonso tolandi mingi
sur les divorces. Nalingaki na sukisa na thème oya divorce pour entamer un autre thème, mais je suis coincé. Vraiment, il fallait na zonga lisusu pour na kolobela. Bandeko basi babengi, bandeko bibali pe babengi pour na kotuna mama divorce yango. Et comme mingi, mama nga na lingi na divorce nanga, mama nga na zoko kate, mama na sala nini, mama tala mwasi oyo boye, mama tala mobali oyo boye, na sala nini. Vraiment, eza likambo oyo ezali vraiment capital. Vraiment, esika na koloba, esika diable a préféré kovanda na kati ya ba foyer eza kaka komema divorce. Na lingi na ebisande komoko azolanda na pokwa na lelo. Ete émission Téléfemme, ndengo zolandango, ezali émission o elekaka chaque dimanche à partir de 19h, puis rediffusion nango ezalaka chaque mercredi à partir de 14h30. Nzambe azolokumu, par la grâce de Dieu, tozoko ba toujours kolobela likolo na divorce. Divorce pour na nini divorce. Na émission na biso elekaki tolobaki pourquoi divorce est comme fréquent. Na kati ya ba foyer ebele tomoni ke bato ebele na kati na mabala babungisi o ezali valeur initiale ya libala yango tolobelaki la fois passée esengeli moto o azobala ayeba pona nini azobala hébreu yebisi biso ete esengeli libala ezala honoré soki nazobandela yango parce que ezala bandeko ebele bazwaki émission na kati bayebaki te nini oyo tobandaki na yango. Libala esengeli ezala honoré. Libala ekozala honoré kaka na batute, mais libala ekozala honoré plutôt na yo mwasi oyo baza kobala, na yo mobali oyo ozali kobala. Yango esengeli bino mibale bo memi ya libala. Tango bino boko memi ya libala, bandeko pe baza libanda bako memi ya libala. Tolobi divorce ekomaka kaka epai ya bato oyo babalani. Soki mutabali na ete akolanda na ye akozala na problème ya divorce te. Yango bato oyo babalani nde bakomi mingi ko kende na kokabwana. Divorce ezali bokabwani. Tolobaki Nzambe alingi divorce te. Nzambe alingi divorce te parce que yende asangisaki mwasi asangisaki mobali. Tango asangisi mwasi asangisi mobali alingi ete basto oyo asangisi bakabwana te. Yango lobi moko te akokokabola oyo ye asangisi. Totalisaki bino ba téléspectateurs na biso ete libala ezali eloko ya kosakana na yango te. Tobala kate po tokabwana lobi, tobala na kate po lobi to divorcer. Tango tosepeli kobalana esengeli toyeba ko consommer libala. Oko consommer libala parce que esengeli na yo ozala préparer pona kokota na libala. Soki ozali préparer te yango lelo tozomona bato mingi ba o ba yebi importance ya libala te. Bakoko sala une année de mariage, 2 ans de mariage, 3 mois de mariage, à cause d'un petit problème, préféré bakabwana. Donc, ils allaient ko sala pasi mingi na ba conseiller conjugaux, ils allaient ko sala pasi mingi na ba sali na Nzambe o bazako pambola libala, ils allaient ko sala pasi mingi na ba boti o bazali ko zo mbongo ya libala. Yango ndeko mwasi ndeko mobali yo zo tala ngai, esengeli oyekola libala yambo ya kokota na kati na libala. Parce que libala ezali na ba réalité ou peut-être yo oza ko s'attendre na ngote. Na kati ya libala il y a pas que des roses. Na kati ya libala il y a aussi des épines. Donc ezali nzela oyo tango ozali kokota, il faut être responsable. Aussi longtemps que tu n'es pas responsable, tu ne sauras pas consommer les mariages. Yango omoni bato mingi yo bazali ko balisa balobi likambo na libala ezali likambo ya bao basi bakoli. Likambo na libala ezali likambo ya bana mikete mais ezali likambo ya bao basi bakoli. Moto asi akoli tango akoti na kati ya libala akoyeba na kwasime. Akoyeba na kwasime. Akokima te parce que libala ezali une vie. C'est toute une vie oyo obengami te osuka na nzela. Obengami osuka na nzela te. C'est un voyage. Voyage oyo ozokende po okoma esika yo ozokende. Libala ezali voyage te oyo otamboli olembi olobi na lembi na ngai na suki na ngai awa na zongi sima te. Donc yango tolobaka libala ezali nzela oyo okoti okoki kozonga sima te parce que nzela ya libala ezali mosika makasi tango yo okoti yango sepela kokoma na yango kino na suka. Na poko na lelo tozongi lisusu likolo na divorce.
Kota lisandeko moko azuta la biso ete divorce ezali malamu te. Tokotanga Bible na mokanda na Malachi chapitre nango 2. Nako préféré to banana verset nango 10. Malachi chapitre 2 verset nango 10 kino 16. La Bible nous dit ceci. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, en profanant l'alliance de nos pères? C'est une question. Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel. C'est qu'aime l'Éternel, il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond, et il retranchera des tentes de Jacob, et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car j'ai la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit. L'Éternel insiste là-dessus. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. La Bible est claire, la parole de Dieu est claire. Dieu nous parle de l'infidélité comme cause où ezali komema divorce. Divorce lelo est commis ebele dans le foyer. Okomona bato balingani basepeli bakota kati na libala. Mais quelque temps après, moko to mosusu asepeli lisusu koko banzela ya libala na moninga te. Mingi soki osololi na bandeko wana okoyoka en tout cas problème ya infidélité ezangite na kati. Donc na kati na divorce lelo comme la Bible ezoloba na biso oyo ezali ko causer divorce mingi na kati ya ba foyer ezali infidélité. Infidélité wana na lolenge na yango nyos. Bible etalisi biso infidélité ya Juda akendaki kobala mwasi ya mopaya. Infidélité na lolenge na yango ebele na ba parole oyo moto a promettre mutu. Moto ko se détourner na parole wana et commis infidélité. Donc infidélité eza na bandenge ebele. Bible elobi ete moto sengeli à prendre garde en lui-même et à la infidélité. Nzambe azali koyoka pasi parce que yo ozali ko zala infidèle na mwasi ya bolenge na yo. Mwasi oyo moko olingi, mwasi oyo sepela kinaye. Pourquoi lelo okomi ko sepela ozala infidèle? Bible insistait vraiment. Et vous dites pourquoi Nzambe azako agréer les sous offrande ya koyamba lelo ba prière ebele à cause ya etamboli na biso. Etamboli Nzambe alobi nini? Bible lobi il n'agrée plus. Oh, ils ont pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. L'Éternel a été témoin. Donc pour dire que Nzamba zalaka témoin ya ba makambo ebele, même si motamokila monioté, même si partenaire na yo monioté, mais Dieu est témoin de ce que tu es en train de faire. La Bible dit dans Malachi 2,14,
Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Bible lobi, tango tozali kobalana, tozali kosala alliance. Lelo alliance wana, etikala lisusu spirituel te, tokomise yango physique. Yango molaka lelo, motosoki abali, akoluka ano, asombi ano, aza ko prononcer ba parole koloba ete, nazola tisayo alliance oyo, ano oyo, ezali alliance ya bolingo na biso. Bible lobi, Dieu a été témoin de l'infidélité de quelqu'un, et pas il y a compagne naye, et pas il y a mwasi oyo, il y a alliance naye. Donc pour dire que, tango maman to papa, au commis infidèle, au brisé directement alliance ya libala na kati na bino. Donc alliance ya libala et baby. Mais tant que tozo porter ba alliance tel que nazanango awa, tozo mona alliance na biso mayele ya bato e kangi yango bisika nyos. Donc alliance ezali na fuite te, ezali ano moko, pardon, ano ezali na fuite te, je peux dire, ezali rond. Cela veut dire ce que teli yango malam, okomona partout ezali bien soudé, ezali bien enfermé. Pour dire quoi? Tango moto azui ano oyo apporter yango na mosapi ya moninga pe abakisi maloba likolo na yango. Donc ezali moto azali kosala alliance pona libala. Azali kosala alliance. Ozui ano, otomboli ano, otali ano, esika kofungwama ezali te. Cela veut dire alliance oyo bozali kosala moto moko te azali na makoki ya koya kokabola yango. La fois passée, il y a les gens qui blaguent avec les paroles que nous prononçons lorsque nous faisons porter l'anneau na moko ya partenaire na yo. Lelo maloba wana bato ebele balobaka yango, lelo maloba wana ezali koganga. Tolobi ete maloba ezalaka na influence na kati ya vie ya moto. Bible lobi Nzambe akelaki mokili na nzela na liloba. Azalaki non a besoin azwa ba matériel te asala. C'était par la parole. Ndenge mokanda na Jean ezolobela biso. Au commencement, Dieu créa par la parole. Dieu a créé l'univers. Dieu a créé tout ce que nous pouvons voir par la parole. Donc pour dire que parole est la puissance makasi. Donc, dans ta parole, on a dégager une forte onction, on a dégager une forte puissance. Oyo lelo ezaka kate pona ndeko yo zolobela, mais ezape kozonga epai na yo moko. Quand tu prends ton anneau et tu fais porter ça na partenaire na yo, ozo prononcer maloba. Na kati ya maloba wana toyo kaka mingi, moto azako promettre fidélité. Je te promets la fidélité. Je te resterai fidèle jusqu'à ce que Christ soit revenu, jusqu'à la mort. Donc, nous devons promettre fidélité et pas y a partenaire naïe. Mais moto oyo alobi maloba, likolo ya maloba wana akozwa ano naïe, a scellé yango na mosapi. Cela veut dire, comme tokoki koloba mokili lobi, les paroles s'envolent. Mais les écrits restent. Likolo ya libala babakisi o ezalaki alliance. Alliance na nzela na ano. Tango yo lobi maloba ya kotalisa bolingo epai ya moninga. Tango yo lobi maloba ya kolakisa moninga ete esengeli tosala route ensemble. Olakisi mokili, olakisi église, olakisi famille, pe olakisi baninga olobi ete naza kolakisa bino ano oyo ezali elembo ya alliance na ngai na partenaire na ngai. Naza ko promettre ye fidélité, naza ko promettre ye amour, naza ko promettre ye makambo ebele oyo lobamaka jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ozui ano wana osele yango na mosapi ya conjoint na yo to ya conjointe na yo. Lelo nalingi ko lakisa ndeko moko impact oyo esalamaka tango toza ko faire porter ba ano.
ndeko na ngai yango lelo bato mingi naza kokebisa bilenge mingi bao bazolinga kokota na nzela na libala esengeli bosala très attention. Libala ezali eloko ya kosakana te. Nazobisa ndeko moko, ce n'est pas le diable qui a instauré les mariages. C'est Dieu qui a instauré les mariages. C'est Dieu qui a dit que l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce n'était pas une parole de l'homme ou une parole du diable. Donc c'était la parole de Dieu. Alors tant que Yosako scellé, anope, Osako confirmer cette alliance par ta parole. Et Sengeli osala très attention. Naliloba o. Yango lelo bato ebele bazali ba victime ya maloba o balobaka. Tango obandaki kosala libala. Lelo tokomona même dans la coutume ndeko mwasi baeko bala yo ozwi mbongo comme na ba coutume soto monaka balobi zwa mbongo oyo moko opesa papa na yo. Yebisa papa ete alia mbongo wana. Donc, je suis en mesure de conserver mon mariage. Je suis en mesure de rester fidèle dans mon mariage. Je suis en mesure de ne pas vous décevoir. Papa, prenez cet argent, lia yango. De comment si aux otalanga, tu sais qu'un jour, au salaki eloko o asira ki baboti na yo fidélité na nzela ya mbongo ya libala. Lelo oyo, est-ce que tu es toujours en mesure ya koyebisa baboti na yo que non, vraiment je vous rassure encore que vivez dans la paix, je suis en train de bien consommer mon mariage. Est-ce que tu es en mesure? Tu es en mesure? Parce que lelo déception et kotimingi pour bato baebi ko prendre en considération te baloba oyo bazali ko prononcer tango bazali ko célébrer mariage. Bato bakomi komona maloba yango eza lokola eloko pamba eloko ya kosakana. Mais na eko yebisa ndeko moko, il faut faire très attention na maloba oyo bimaka. Oyo bimisaka plutôt parce que maloba wana oyo zo bimisa ngote pona ko plaire bato. Ezali lokola corde de cou. Oza kotia singala kingo par rapport ya alliance oyo zo sala na mwasi na yo tope na mobali na yo. Alors alliance obo sali madame, pourquoi bolingi bo bebisa alliance oyo? Peut-être yo zo talangai o sali divorce c'était, mais aussi o bebisa alliance ya libala na infidélité. Aussi o bebisa alliance wana ya libala. Lelo oyo infidélité ememi ba problème ebele na kati ya foyer na yo. Infidélité ememi ba problème ebele na kati ya vie na yo moko. Parce que comment na kaka moto yo saleli infidélité te. C'est bien. Tu as trompé ta femme, c'est bien, tu as trompé ton mari. Tu dis que personne t'a vu, personne n'est témoin. Mais je te dis, toi tu attends que les hommes te voient. Le mal que tu es en train de faire, ou bien l'infidélité que tu es en train de commettre. Mais moi, je te dirais, la Bible dit dans Malachie 2,14, ce n'est pas les hommes qui t'ont vu, mais c'est Dieu plutôt qui t'a vu. La Bible dit ça. L'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle. L'Éternel a été témoin pour dire que eza ne sika moko te o biso tokoko bata manza. Eza ne sika moko te o biso tokoki kokima alliance ya libala. Yango la fois passée na lobaki, quand Jésus-Christ était en train d'expliquer aux pharisiens pourquoi eza permis que mobali a répudié ou bien a divorcé, les disciples ont dit soki eza kaka boye malamu babala te. Parce qu'ils avaient compris qu'on ne peut pas blaguer plutôt avec une alliance. L'alliance est sacrée. L'alliance de mariage est sacrée. Peut-être, yozomona libala, ezayi lokola lisano. Non. Si tu trahis ton mariage, tu t'es trahi toi-même. Laisse-moi te dire ça. Si tu oses trahir ton mariage,
Tu t'es trahi toi-même. Parce que quand tu es en train de vivre dans l'infidélité, ce n'est pas aux hommes que tu vis cela, c'est Dieu qui est en train de te voir. Quand tu es en train de vivre dans l'infidélité, mon frère, ma soeur, je te dis, ce n'est pas seulement que moi, sinon, mais c'est Dieu qui est en train de te voir. Alors, Dieu te voit en train de détruire l'alliance que tu as faite avec ton épouse, avec ton époux. Dieu est en train de te voir, il est le témoin. Quand tu es en train de détruire cette alliance, alors tu détruis l'alliance du mariage et puis tu viens à l'église, tu amènes les offrandes. Tu viens faire les dons à l'église. La Bible dit que Dieu n'agrée pas cela parce que lui-même est témoin. Yamabe Ozo Salamoninga. Le nom, il y a beaucoup de divorces parce que les gens ne comprennent pas que quand il est en train de faire le mal, ce n'est pas Moto Yozo Salamabenda Zomona, mais c'est Dieu qui voit. C'est Dieu qui a fait les mariages. C'est lui qui a créé les mariages. C'est lui qui a instauré les mariages. Alors, c'est lui qui est le témoin de tout ce que nous pouvons faire dans nos mariages. C'est Dieu qui est témoin. Avant d'aller accuser à tort ton mari, ou bien d'aller accuser à tort ta femme, il faut savoir d'abord, conduite nayo dans les mariages, c'est Dieu qui te voit. C'est Dieu qui est témoin. Beaucoup de divorces, oui. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'infidélité. La Bible dit, et Dieu insiste. Dieu insiste en disant que Esengeli na moto azala fidèle, Esengeli na moto à prendre garde na yemoko, parce que ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les camarades, ce n'est pas les amis, ce n'est pas la famille, c'est toi. Problème, il y a infidélité, ezali ndeyo, ezali batoté. Oh non, j'étais influencé par mon ami. Mon ami avait pris une copine, moi aussi j'ai vu que c'était bien, moi aussi j'ai pris. J'étais influencé par mon ami et il a pris un copain, il a fait... Non, ma soeur, mon frère, Yozo Talangai. Ce n'est pas ton ami, ce n'est pas ta famille, c'est toi-même d'abord. C'est toi-même. Quand Dieu nous dit, prenez donc garde à votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Ok. Quand tu t'engages dans les mariages, il faut comprendre que les mariages, on ne vient pas blaguer dans les mariages. On ne blague pas dans les mariages. Parce que Dieu avait pris le temps, il a vu qu'il a trouvé que l'homme était solitaire. Dieu a jugé bon qu'il fallait que l'homme soit en couple. Dieu a créé à côté de l'homme une femme, une aide semblable. Il a dit que l'homme quittera et s'attachera. Les deux deviendra une seule chair. Il y a encore la fois passée qui une seule chair, est-ce que tu seras à mesure? Il y a qu'à haïr. Nous autres, opi melanzoto na okolia. Opi melanzoto na okolata. Opi melanzoto na ezala bien. Non. Prenez donc garde en vous-même. La fidélité est la cause. Il y a pas divorce belé. Mais quand les gens na kokama, Bible et kangi biso, malgré l'infidélité, tu ne peux pas divorcer. Tu ne peux pas divorcer. Cause principale connue par Dieu, c'est l'infidélité. Alors nous devons aussi savoir qu'il y a des voies et moyens pour éviter les divorces. Les divorces est là. Ils ont toqué la porte nayo. Mais il y a moyen de l'éviter. Il y a moyen de l'éviter. Moyen pour éviter divorce et zali et belé. Mais il faut d'abord au bandako cesser avec l'infidélité dans le domaine d'angonios. Pour éviter le divorce,
il faut d'abord cesser avec l'infidélité. Cesser avec l'infidélité. Na ba domaine nyonso na kati ya foyer na yo. Yango to ko définir infidélité zali, c'est manque de fidélité envers un ami, un être aimé, ou bien en d'autres termes to ko loba, ezali violation du devoir de fidélité entre époux. Donc violation et devoir de fidélité. Les époux, nous sommes appelés à rester fidèles l'un envers l'autre. Alors quand on a ici infidélité, tu violer déjà le devoir nabiso o ya fidélité o nzambe abenga kibiso na yango. Yango ezali ko causer ba divorce. Mais malheur à ceux qui divorcent parce que tant yo divorcé ko bala na yo disusu te. Pour ceux qui obali obebisi relation na yo na nzambe. Okokoma ko vivre en adultère, to lobela ti yango balebele. L'infidélité, c'est quoi? L'infidélité plutôt, c'est le fait d'avoir recours à quelqu'un d'autre que celui auquel on a habituellement recours. Le fait d'avoir recours à quelqu'un d'autre que celui auquel on a habituellement recours. Tu es marié. Tu as besoin basukolelo bilamba moi sina wazali ya kosalela wangu. Tu as besoin balambela yo moi sina wazali ya kolambela yo. Tu as besoin babotela opana moi sina wazali ya kosalela yo. Parce que dans la fidélité que vous vous êtes appelés, il y a qu'on se soutenir. Ensemble, vous se soutenir mutuellement. Donc de fait déjà au bimi libanda ya ndako na yo pour aller chercher recours ailleurs, tu commets l'infidélité. Recours wana ko bima libanda ya ndako no lobino, ma femme importune, ma femme elle est impolie, ma femme elle est mal propre, ma femme elle n'est pas ceci, n'est pas cela, et n'a que koluka recours libanda. Tu es allé chez une autre femme, ok ko benga ye chérie. Ok, je ne sais pas, bébé. Ok, à recourir peut-être sur le plan sexuel, peut-être sur le plan, il y a restauration. Oh, ma femme ne s'est pas préparée. Je vais chercher un recours ailleurs. Une dame là, j'apprécie comment elle prépare. Pour moi, c'est un papa, tu es en train de vivre dans les fidélités. Tu es en train de vivre dans les fidélités. Parce que, ok, déjà, qu'on nous recours, les bandas, il y a moto à mesana qu'on recourir, qu'on porter yo recours. Yo moi si à libala. Ok, qu'on nous recours, les bandas. Oh, mobile nanga la tisakangaite, kabela mbongo la sombate lamba, sombelangelo koboy, sombelangelo koboy, salelanga boy. C'est déjà les fidélités, maman. C'est déjà les fidélités que tu es en train de commettre dans ton mariage. Aller chercher recours ailleurs, en dehors. Il y a moto à mesana, il y a un engagement. Il y a qu'à porter recours et pas inayo. C'est déjà les fidélités. Mais on peut l'éviter. On peut l'éviter. Tu peux chercher. Il y a qu'à réparer. Il y a qu'à changer mode de vie na yo. Il y a qu'à l'ongwa kati na infidélité. Peut occuper kokoma fidèle par la grâce de Dieu. Parce que ceux qui infidélité zokoba kati na bino, yango comme mabino kati na divorce. Or, divorce ezali malamute. Divorce ezali malamute. Genèse elobi ete corps na biso esengeli ezala ini. Ce que tangi Genèse chapitre 2 verset 24 à 25. Nous pouvons lire ça parce que nous avons la parole de Dieu avec nous. Voyez bien Malam, Genèse chapitre 2, verset 24 à 25. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair.
L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Ils n'en avaient point honte. L'homme et la femme étaient tous des nus. Nzambe akesusu en profondeur. Yakoloba ke tango yo tiki baboti osangani osali alliance ya libala bokomi motomoko. Tango bokomi motomoko, Bible lobi il y aura point de tabou ou de cachet entre vous deux. Yango Bible lobi l'homme et sa femme étaient tous des nus. Donc pour dire que dans le mariage, pour éviter l'infidélité, et sengeli mwasina mobali bozala nu. Ni akolobate ke bana bazana mama tikala ni papa tikala ni Bible lobi tozala ni. Non. Nidité à papa ezali bénédiction pour la maman, nidité à maman ezali bénédiction pour la papa. Ce n'est pas une bénédiction pour les enfants, c'est une malédiction. Nenge to monaki bana Noé tango ba monaki bolumbu ya papa na bango ememelaki bango malédiction. Nidité o nzamba zali kotalisa kati na ba congé kati na babalani. Cela veut dire na bonzoto boye nidité na bino ezali likambo ya soni te. Nidité dans le couple yango pe ezali moko ya komema divorce na kati ya ba couple. Comment yo mwasi na mobali boza babalani mais boyoka na kasoni. Bozoyoka na soni. Bozoko kakotala na te, boyeba na ndenge bozali. Parce que Bible lobi yango, ce n'est pas Maman Noëlla, c'est la Bible qui dit l'homme et sa femme. L'homme et sa femme. Balobi dit que l'homme et sa fille. Balobi dit que l'homme et sa nièce. Balobi dit que l'homme et sa belle sœur. Mais balobi l'homme et sa femme étaient tous deux nus. Étaient tous des nus. Donc cela veut dire que papa, tu seras nu devant ta femme. Cela veut dire que maman, tu seras nu devant ton mari. Ce n'est pas devant tout le monde que toi tu seras nu. C'est devant ta femme et devant ton mari. L'homme et sa femme, femme et son mari étaient tous des nus. Lelo papa, nidité na yo. Et ça ka pona mwasi na yo. Ou bien ça pour la batunios. Voilà à cause de l'infidélité. Les lots ont comme ma divorce. Les lots moi ça télémia lobby, je dois divorcer avec cet homme. Pourquoi? Il a couché avec ma soeur, il a couché avec ma bonne, il a couché avec tel. Il arrive des fois aussi les hommes mariés couchent avec leur belle-mère. Et ça abomination. Les hommes à cause des divorces, ces alliés belés sont en train, il y a quoi lire, il y a quoi vivre quand il n'a pas la souffrance. Alors, il n'a pas carbonate, n'a pas divorcé, mais n'a pas liba la basi ba divorce, ça va vendre kak. La Bible est claire. Cause oh ya munene za ko boma mabala lelo ezali les fidélités. Fidélité na infidélité na domaine nango nyonso. Tozuna les fidélités sexuelles lelo. Dieu a dit l'homme et sa femme. Si au moins la Bible avait dit que l'homme et la femme, c'est autrement. Laissez-moi insister là-dessus. La Bible nous dit l'homme et sa femme. On n'a pas dit l'homme et sa concubine. On n'a pas dit l'homme et sa maîtresse. On n'a pas dit femme et son oncle. On n'a pas dit femme et son neveu. Mais on a dit l'homme et sa femme. Parce que quand vous avez quitté, vous êtes mis ensemble, Dieu vous voit une seule chair. Une seule chair. Bateau bakokozala une seule chair. Bateau babalani. Bateau basali alliance ya libala. Bango de nzamba za komona bango une seule chair. L'homme qui a quitté, la femme qui a quitté, bah commis ensemble.
Nzamba zomona bango nzoto moko. Yango nzamba yoka ki solité ya koloba ete l'homme et sa femme. Non pas l'homme et sa secrétaire. Non pas une femme avec son patron. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Ma soeur, ta nudité, vous allez exposer à moi pas yanani. Mon frère, ta nudité, vous allez exposer à moi et pas yabanani. Toi, homme marié, nous parlons plus de ceux-là qui sont mariés. Toi, homme marié, toi, une femme mariée, ta nudité pour qui? Ils étaient tous nus. Bayokana qui sonité. Mais toi, tu es en train de me regarder, papa. Pour moi, si na yo pamba, pour au moins la nudité, moi, sinon, c'est tout un problème. Mais nudité est secrétaire. Tu as la facilité à commander même au bureau. Même au bureau, même dans la voiture, tu vois la nudité de n'importe qui. Mais la nudité de ta femme, il faut bon manango mouinda. Parce que ça ne t'intéresse pas. Oh mon frère, oh papa, quelle abomination! Quelle abomination! Quelle abomination! N'est-ce que Sabino, il y a un couple. Malheureusement, ils se sont divorcés. Nzambe Asunga Bango. Les couples là, c'était terrible. Moi, sinon, mon bali babalani. Mais l'homme ne voulait pas voir la nudité de sa femme. Ce qui m'a mal que ce qu'on a la douche, a kangi crochet, moi ça comment on a été. Même tant que comme il a quatre intimité na bango, il faut aboma mouinda, il faut y azana bilamba. Et la femme cherchait des voies et moyens pour mettre au monde. C'était terrible. Donc, mon balipo, à mon nudité, c'est tout un problème. Et comme la femme était toujours stratège, à ça qui des voies et moyens pour abotata banani balé abotaki na libala wana. Malheureusement, libala wana peledo et kaboni parce que c'était impossible à vivre vie en dengue wana. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui. Tu as épousé ta femme. Au début, c'est que je t'aime. Vous avez fait l'alliance. Il y a l'ibala nabino. Mais pour voir sa nudité, ça devient un problème. Tout est problème. Il y a moyen d'éviter le divorce. Et c'est qu'il cesser l'infidélité. Pour cesser l'infidélité, c'est très important. Il y a un monde qui, moi, si na mobali, bazalaki nu. Parce que entre l'homme et la femme, il ne peut pas avoir les zones d'ombre. Il ne peut pas avoir les zones d'ombre. Tu as épousé ta femme. Qu'est-ce que tu aimes? Comment tu fonctionnes? Et les mêmes choses avec la femme. Comment yo lingaka? Bozo vivre wana bomi batama. Bomi batama. Oh zamba lingi bozala nu. Cela veut dire moninga telemi ozo monaye ozo décrire ye. Mobali na telemi ozo décrire ye. Moi c'est pas telemi ozo décrire ye. Nudité ezala kati na bino mibale. Parce que Nzambe a bouki barrière, alobi bosi bokomi motomoko. Mais ceux qui entre binomi balé jusqu'aujourd'hui, bokomi na motomoko te. Yango na boyoka na kasoni. Yango na oya moi ça sala makamna ndenge na ye, mobali pas sala makamna ndenge na ye. Bozobi kakati na infidélité. Un jour, kaka na kati ya ville à Kinshasa awa, Natongo un papa gentil, il partait au travail. Comme Mandeko papa bautaka musika na ba commune un peu musika na centre-ville, ba préféra quitter un peu très tôt pour éviter l'embouteillage, makambo ebele. Le papa là, quand il prenait la route pour na koya musala,
Il a trouvé une jeune fille en cours de route. La jeune fille a télémissi papa. Bonjour papa, papa bi nazo kende la ville, nazo kende musala. Oh papa sungangai, nazo na transporter, nazo linga na koma pe na ville. Papa na motema ne amala. Amemi mwana mwasi wana. Amemi mwana mwasi wana ti bakomi na ville. Donc on les arrête na batongo makasi, tant bakomi na ville et mwana mwasi a créé papa le problème. Oh, tu dois me payer. Tu dois me payer. Tala kaka, abandi ko alerter. Les sentinelles qui sont tout autour, babandi ko ya, batouandi ko ya. Tu dois me payer. Oh, pourquoi ne comprenez pas? Je dois te payer quoi? Oh, tu as passé toute la nuit avec moi. Tu dois me payer. Oh. Ma fille, est-ce que tu es normal ou tu n'es pas normal? La fille dit que non, tu dois me payer. Batoubaye a dit papa, c'est papa, il est passé toute la nuit avec moi, il ne veut pas me payer, il faut foutanga, Eza Moussala Nangai, quelle honte! La jeune fille dit, Eza Moussala Nangai, tu dois connaître ta valeur, jeune fille. Toi qui fais ces sortes de travail, Dieu t'a donné l'intelligence, et une parenthèse, et je te dis, Dieu t'a donné l'intelligence, il faut réfléchir, chercher l'argent par la tête, on ne cherche pas l'argent par le corps. Cette fille a botté papa et compréhension. Alors, le pauvre papa ne comprenait pas ce que la fille disait. Ngai, mais nga na zio na nzela olobi na sungayo, na sungiyo ngai, nga na zalaki na yo butu mobimba, nga na zalaki no butu mobimba, tala kaka batu ndenge bazwaka kaka par ya mwasi. Ah papa, quand même tu es responsable, il faut la payer, ça m'a soni foutaye, salam foutaye. Gloire à Dieu à l'époque, bamakambu ya ba réseaux sociaux ezalaki te parce que ceux qui ezalaki elingaki tambola mokili mobimba. C'est papa a dit, je ne comprends pas, cette fille n'est pas normale. Bateau, foutaye kaka, foutaye boabi, non. Moi je ne peux pas faire des bêtises pareilles. Moi je suis un homme marié, je respecte mon mariage, je respecte ma femme. Je viens juste de sortir de ma maison. Non, so bimananda kunangai à peine na kute na mnanya koyoka papa oyo. Papa lobi non. Il faut la benga moi sinangai parce que les choses commencent à être un peu sérieuses. Il faut que j'appelle ma femme. Papa bengi moi sinae, alobi chérie, yaka telle place ngai naza na problème. Problème nini yaka telle place. Nazo mettre solo pour comprendre pourquoi Dieu insiste, Dieu a dit que l'homme et sa femme étaient tous des nus. Moi si aye, tant moi si a combien petit scénario wana. Oko futangai, moi ça lobi nini? Mobali nanga sali nini? Oh mobali o azaki nanga butu mobabi mobali o yanga. Yoka moi ça zo betela mobali netolo. Abi mobali o yangai. Azalaki na butu mobimba mais wana eza fantôme. Wana eza mobali nanga te eza fantôme ma sœur, ma fille. Oh yo azalaki eza fantôme. Ah mais eza mobali abi non. Alors moi ça joue parole parce que l'homme tellement elle était gênée, sa femme est venue, sa femme a commencé à parler, elle dit, ma fille, c'est mon mari, oh zolo belane za mobali nanga. Alors bi mobali yo to chose ala ne butu mobimba bi, ça c'est du mensonge. Prouve-moi si tu as été avec cet homme toute la nuit, dis-moi. Yebisa na couleur nini, ya slip oh mobali yo alati na se. Yebisa nga ya. Ozaki ne toute la nuit. Tina ninge boye na voiture ti ayebisanga couleur ya slip oyo mobali oyo alati parce que ce qu'on a baki chaussette peut-être alingaki a tricher a moni chaussette na se moi si na ye libala moi si na anda sa femme légitime elle est venue na secours à mobali na ye parce que cette femme là connaissait bien son mari. Cette femme là connaissait la nullité de son mari. Quand son mari est en train de s'habiller, elle est là. Et il connaissait bien son mari. Aïbisi fiwana yebisa bato nyoso bazali awa. Mobali oyo bimisi bobimi na ebutu mobimba. Tina nenge boye na e awa. Yebisa biso. Couleur nini ya slip mobali oyo alati. Parce que oh mobali nanga alati nga mutu na bongisaki. Yo siko lalaki na ebutu mobimba. Yebisa biso. Slip alati eza couleur nini. Alléluia.
Vous savez, hein, ceux qui couplent la Bible et ça unis, bon ça vous allez fier même devant les obstacles. Si vous marchez dans l'unité de l'esprit dans votre couple, devant les épreuves, Nzamba Kolo Misabino. Moi, si autant à l'obika, fille, on a bandu kobetamna. Eh, habite ma fille, tu vas me dire la couleur ya slip au mobile na yo oyo soi-disant à lati. Parce que moi je peux décrire mobile na lati sengle ya boye, à lati slip ya boye. Et ça na phase boye, et ça na phase boye. À ça na tâche telle place, à ça na tâche telle place. Alors dis-moi, l'homme que tu as passé toute ta nuit avec, dis-moi qu'est-ce qu'il a porté, la couleur de sa slip est comment? Fiwana Azamaki Makoki à Koloba. C'était le propre. C'était le propre. Voilà Mokilinenge Tambolaka. Diable alingaki amema soni na kati ya foyer oyo. Mais lokola bazalaki foyer oyo bazalaki soudé, bazalaki foyer bazalaki uni, bazalaki foyer bazalaki na amour. Voilà les résultats de leur amour. Devant le preuve, la femme est venue, la bio angaïté, oh azaya ngai, azaya yote. Sa nudité c'est pour moi, ce n'est pas pour toutes les filles. Sa nudité ce n'est pas pour toutes les filles. La nudité de ma femme c'est pour moi, ce n'est pas pour tous les hommes. La femme était fière de défendre son mari. Et la pute là, elle était confondue. Confondue. La femme a dit, maman, n'a porté plainte. N'a porté plainte. Osa quoi biser la dignité à mobile nangai. Cette femme était confondue. Abandi ko senga ba pardon. Alobeza ka ndenge to lelaka, ndenge to vivaka, bandi ko senga pardon, bandi ko lola mwana mwasi wana ezalaki soni. Et cet homme abimaki tête haute parce que il était bien, il était fidèle avec sa femme. Maman, papa, cause du divorce, c'est une infidélité. Mais tu peux l'éviter. Tu peux l'éviter. Moi, pour éviter, il faut que cesser l'infidélité. Moi, pour éviter, il faut yebana. Bozala nina elongi netale linabino. Bozala nina mitema. Bozala nina evande linabino. Ndebo kolonga divorce. Soki mwana mwasi oyo ayebaki o mobali na lata kite. Mwana mwasi wana akokai koloba alati silipa pembe, mwasi alobi mobali na alati silipa bleu. Alati ya pembe te. Menteuse. Falaki bakoloba tala ba vérifier. Balobi o mwana mwasi oza moto mabe. Tala fidélité. Ndenge pesaka honneur. Tala fidélité ndenge kimisaka divorce. Tala fidélité ndenge kimisaka soni. Cet homme était fidèle. Et la femme aussi faisait bien son travail pour son mari. Lelo o mwana mwasi wana yoka soni makasi. Mais yo papa tamso bimaka mwasi ayebite chemise yo lati. Tango yo zola tolingi mwasi amona te. Parce que olingi te amona nudité na yo. Comment la femme va te, comment dirais-je, comment ta femme akoki koya ko intervenir na problème aux yeux. Ndengo bimaki mwasi azaya kolala. Eloko olati mwasi ayebite. Okuta na likama mwasi azoyeba te soki eza mobali nanga. Parce que tu te caches. La femme, toi aussi, tu te caches. Or, le Dieu qui a créé le mariage, il a demandé que vous soyez nus. Bomiye banamala, en quelque sorte, nous pouvons dire. Bomiye banamala, moi, c'est ma mobile, babalani. Tango bomiye bani malamu, honte et kozala mosika na bino. Divorce pe et kozala mosika na bino. Maman, papa, yozo la danga na pokwa na lelo. Femme, toi qui demeures dans les fidélités, je viens te dire ce soir, l'infidélité va te tuer. L'homme qui continue de vivre dans les fidélités,
je te dis que l'infidélité va te tuer. Tu n'es pas seulement en train de tuer la femme, oh, l'infidélité. Moi, c'est à Kondi un souci, parce que son homme est infidèle. Mon bala Kondi un souci, parce que sa femme est infidèle. Non, ce n'est pas seulement Yendo Zoboma, mais Ozomi Bomayo Moko. Ozomi Bomayo Moko, parce que tant que vous demeurez dans l'infidélité, Dieu te regarde, Dieu te voit. Il est l'unique témoin. Peut-être que tu as mais je te dis, Dieu est l'unique témoin. Il y a une Bible, celui qui commet l'adultère, il pêche plutôt contre son propre corps. Celui qui commet l'adultère, celui qui commet l'impudicité, il pêche contre son propre corps. Cela veut dire, quand tu le fais, Dieu te voit. Et ça, qu'on a dit que moi, si na mon mais il n'y a pas que Zambé a mon mais tu peux l'éviter. Tu peux cesser avec cette vie d'infidélité. Et sa cause principale, oh, le lezo même a divorce. Or, divorce, Zamba l'indiamote. Tu peux prendre une décision. Toi qui es en train de me regarder ce soir, te dire en soi-même que non, finis avec cette vie. Je ne veux pas demeurer dans l'infidélité. Infidélité à mbongo. Papa zoka mbongo. Ola tsaka moi si na yote. Moi si azana droit ko yeba mbongo nini yo ganyaka te. Parce que yete mtafute la en classe. Non. Boza na alliance ya libala. Boza na alliance ya libala, elle doit tout connaître. Yo ndokyo ko zoye pa ina bango. Oye na ye pa ina yo. O comment me le salaire na pour la nini? Parce que tu sais combien tu es en train de gérer ton argent. C'est pour cela que moi si na yo ayeba. Tu vis dans l'infidélité, papa. Bible lobby, les deux deviendront une seule chair. Au comment me la moi si na yo salaire, pourquoi? Pourquoi? Parce que yo zuye azala sous ta responsabilité. Pourquoi on refaire souffrir moi si na yo? Tu vis dans l'infidélité. Tu vis dans l'infidélité, papa. La femme n'a pas le droit de connaître ce que je garde. Ce n'est pas elle qui travaille à ma place. C'est bien, mais c'est ta femme. Tu l'as aimée, tu l'as épousée. Azamo pandi na yo, azamo tema na yo. La femme, tu commets beaucoup d'infidélité. L'insoumission, c'est aussi l'infidélité. Tu ne veux pas te soumettre à ton mari. C'est l'infidélité aussi. Parce que Bible lobi na biso esengeli mwasi atosa mobali na ye na Ephésiens 22 à 23. Mobali linga mosi na yo mwasi tosa. Soki bino bibale boza ko respecter mibeko oyo, vous êtes dans la fidélité. Mais soki boza ko tosa yango te, vous vivez dans l'infidélité. Cause oyo monene za ko panza mabala mingi ezali l'infidélité. L'infidélité n'a pas sens n'engonions. Mais ce soir, Zambé a l'obito prendre garde. Nabiso mokoto zala ba fidèle. Dieu nous demande d'être fidèle. Papa zala fidèle. Maman zala fidèle. Pour nous consolider lien ya libal. Pour nous consolider alliance ya libal. Zala fidèle. Ça ne sert à rien d'être infidèle. Tout au long de ton mariage, tu as toujours été infidèle. De comment quand tu à cause de fidélité. Si va passer d'autres. Les jours où on va préparer le mariage religieux, comme elle a cet esprit-là, les démons de fidélité, la fille s'est dit que non, n'a que nous si sanana moi ex nanga ya souka. To sala bolingwa souka po nazo ke ndoko talibal. Ma sœur, quand tu fais, ce n'est pas ton mari qui voit, mais c'est Dieu qui t'a donné le mariage qui voit. Et la fille est allée, en sortant dans l'hôtel, tant Azobimaboué, Azomon a fait mon balinae, Abandeko Kitissa, un frère, Boé, Kakaliboso, hôtel One. Bras dessus, bras dessous, c'était terrible. Et Zala qui souka à l'ibal. Ma fille, Nazoé Bissayo, la fidélité paye. Reste fidèle na alliance ya libala na yo. Même si ton mari ne te voit pas, mais je te dis, Dieu te voit.
parce que si tu as bomba na nzambe ezate okokende on a kende soki na mboka nini na kende commettre infidélité na ngai, Dieu te voit, c'est lui qui te payera. Alors quand Dieu va te payer, et vous allez te pour la mouto yo okosi mais vous allez pour na yo yo mokonde okosibir ba peine il y a infidélité na yo, ça ne vaut pas la peine. Dieu n'a pas besoin de nous punir. Dieu n'a pas besoin ayo kisayo soni ba mona yo mwasi ya libala obimi na mobali mosusu, ba mona yo mobali ya libala na mwasi mosusu. Non, Nzamba lobi tokoki ko éviter divorce tout en restant fidèle na alliance na biso ya libala. Vraiment na poko na lelo nazalaki nesengo ya ko partager lisusu liloba na Nzambe sur le divorce pe koloba ete tokoki ko éviter yango, tokoki ko éviter divorce pe tokoki ko tikala tokozonga lisusu fidèle na alliance oyo tosalaki biso na mwasi na yo bino na mobali na yo. Yango na pokwa na lelo na ebisi ndeko moko, tu as commis beaucoup des abus, tu as vécu beaucoup de temps dans l'infidélité, mais il y a une seule personne qui est capable de te délivrer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est capable de te délivrer. Parce que l'infidélité, c'est un esprit. C'est un esprit. Oh, il y a comme ma destruction na vie na yo. Et comme ma destruction na vie na yo, et comme ma liwa na vie na yo. Non, viens à Jésus-Christ. Il est capable de te délivrer. Ma fille, maman yozo talangai, tu n'es pas en mesure de rester constante dans ton foyer. Tu n'es pas en mesure de rester fidèle dans ton foyer. Je t'appelle ce soir. Je vais te montrer quelqu'un qui est capable. Yako zongi sayo lisusu na état initial. Yako zongi sayo fidèle, c'est Jésus-Christ. Il est là. Il tend sa main. Il t'appelle. Yaka epainaye. Akolimbi sayo. Akozongi sa alliance na kati ya libala na bino. Akolongola bino kati na infidélité. Boko vivre dans la fidélité. Pe boko bika bonheur. O Nzambe atia kati na libala. Na pokwa na lelo Nzamba lobeli biso bisusu na nzela na maloba na ye. Tu veux toujours rester infidèle à ta femme. Tu veux toujours rester infidèle à ton mari. Ça ne vaut pas la peine. Dieu est témoin. Là où tu commets l'infidélité, Dieu te voit. Là où tu commets l'infidélité, Dieu te voit. Sache-le, un jour, tu payeras. Mais nous ne voulons pas que cela soit trop tard pour toi. Jésus-Christ t'appelle. Viens, abandonne ça. Délaisse ça. Reviens à lui. À restaurer yo. À repasser au vie et sengo. Tant on vanda, on bando banga te moi sinon à la téléphone na yo. Tant on vanda, on banga te mobile na à la téléphone na yo. Parce que tu vas te reprocher de rien en oubliant ton téléphone à la maison, en oubliant ton téléphone dans la chambre. Tu seras à l'aise parce que tu connais comment tu crées Dieu, comment tu aimes ton mari ou ta femme, comment tu es fidèle à ta femme ou à ton mari. Tu n'auras pas peur. Nabosani téléphone nanga ndak. Chauffeur zonga bangu ke nozo nanga téléphone. Nabosani téléphone nanga ndak. Au comment déjà na bureau, mais tu rentres vite à la maison pour récupérer ton téléphone parce que tu sais au cours de la journée combien tu as les messages sales qui entrent dans ton téléphone. Jésus t'aime, mon frère. Jésus t'aime, ma soeur. Je te dis ce soir, je veux que le mariage, ezala pona yo, nzela oyo komema yo na lola, ezala pona yo, nzela oyo komema yo na lifelote. Nous sommes pèlerins. Nous sommes appelés à rester fidèles envers nous et à rester fidèles à Dieu. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous donne chaque matin les souffles de vie. Nous devons lui rester fidèles. Jésus vous aime et Maman Noëlla aussi vous aime. Que Dieu bénisse mes téléspectateurs. Bino nyonso bolandinga na pokwa na lelo tika ete Nzambe apambola bino. Ezalaki émission na bino o bolingaka mingi émission Téléfemme. Émission Téléfemme pour na bao balandi biso na pokwa na lelo ube bazwi biso na katikati
ezali émission oyo epesani na mosali na Nzambe mama pasteur Noela Mungenga Chimanga oyo azali liboso etandoike na bino tolobelaki pe tozali kolobela likolo na divorce pe tolobeli na pokwa na lelo nous pouvons l'éviter et il y a beaucoup de moyens otokoki kosala po ete to éviter yango moko ya ba moyens tolobi nous devons rester fidèles et nous devons respecter l'alliance du mariage ezalaki esengo mingi kozala liboso na bino tika Nzambe alola pambola bino soki Jésus-Christ azongi te tokutani lisusu prochainement. Napesi merci à l'équipe technique Nangai Mobimba, Papa Charlie et son équipe, Nzambe Pambola Bino, Frère Donciel, Nzambe Pambola Bino, Frère Merveille, Nzambe Pambola Bino, Penapesi Kukuna Chéri Nangai, Pasteur Pierre Chimanga, Onalinga Kami, Nzambe Lola Pambola Ye, Apambola Bana Nangai, Apambola Libota Nangai Mobimba, Kembo Nzambe, Etambola Likolo na biso. Je vous aime tous. Bye. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.